Kinshasa. Pim pim pim. Pim pim. Il y a moi quand on fait l'entraînement. Il y a beaucoup de Congolais. Abi makapamba pamba te. Alors pour le Félix Nagotier. Ah oui. Merci Suzuki. L'arrivée de Suzuki le 28. Et ça m'a cambié parce que le Chine a comme première puissance au monde économique. Voilà. Faites un petit chameau. Kabila en plein air. Kabila c'est mon partenaire. Je ne peux pas finir dans le passé. Gilles Mounier. Kabila se sent de joie, ouvre la gueule. Très bien. Laisse tomber le mien. Le mien. Et les renards. Allez, Kabila en plein air. Kabila c'est mon partenaire direct. Je ne peux pas finir dans le passé. Gilles Mounier. Kabila se sent de joie, ouvre la gueule. Très bien. Laisse tomber le mien. Le mien. Félix s'en saisit. Félix s'en saisit et dit je vais déboulonner. Très bien. Très bien. On va venir voir dans le Parlement. Bandera. Viva. Félix Tshisekedi Moulumba, papa n'a attendu sa classe. Le docteur Etienne Tshisekedi Moulumba, papa n'a attendu sa classe. Alors, Kabila c'est mon partenaire direct, privilégié. Je ne peux pas fuir dans le passé. Kabila est très content. Ouvre sa bouche et laisse tomber le miel, le fromage et le lait. Félix s'en saisit et dit je vais déboulonner en décembre. Depuis que la fable de la fontaine, mais bon, le micro, c'est la 6e vie. Il y a les parents de l'Ukraine. 6e des humanités. Au début, les parents de l'Ukraine. Mon père était qui ne craint pas les travaux. Ça où est sa machette? Il va au champ. Et il rentre qu'on soit vers 6h. Maman lui a préparé son repas pour le midi. Dire au poisson. Est-ce Kabila a vu viva! Viva! Mouniere! Mes chers amis, mes chers frères, c'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure a sonné. Lobby bazoya koyebisa ngai na Selemba au nord. Bakuluna baye bakoteli bato akimisi bato na ba machette mais ba récupérer bébé bato akina ye. Bébé pas jusque là, pas jusque là. Mais pas jusque là. Papa me Blaise Kiliba yo kangai. Blaise Kiliba. Yo yebisa ngai que le premier parachutiste. Au parachuté na Ukraine. Mais le lot, combien de fois tu as bien à Selemba vous avez constaté? C'est un niveau, c'est crime contre l'humanité. Yo, au lieu de faire des moi na bateau, qui na bébé, maman moi na tika la zone. Mais il faut boucler ce quartier Nyoswana. Tout le jeune doit être arrêté. Bazaté, c'est ça le problème. Bajene, Bazaté. Maître Bosangana. Le Belangona. Il y a un quartier Bazaté. Maître Azokim. Boulogi. Maître Azokim. Mais ne tout le monde qui maître Moko. C'est dire noir. Mais elle bisou tagi ba karateka. Un maître défaillant. J'interviens tous les maîtres. Pas maître Nyonso Bambo Yabou. Yes, c'est le malou. Force d'action, totalement. Marché central, force tranquille, marché tranquille,
bomoni mutu asakani kobeta ete bokangi bopesi la police soki omoni susi atu wana baboyi boyebisi ngai tokoya mobo lare kokali kobeta te kanga pesa na la police. L'arrestation de 3 criminels na pompage. Ba criminels o bakenda ko buka banda ko baluba. Bakangi bango. Blaise Kibaliba. Kendo zo ba 3 criminels na société pompage. Soki bakimi tokokanga Maurice wana parce que Maurice est un grand criminel. Mais aza commandant la police. Il y a la police. Soki kimi si batouane. Moi-même je vais faire le suivi. Maurice je suis en train de jouer avec le feu, tu vas le sentir. Zobatouana, personne à Kibali. Mes chers amis, 145 territoires. Ndeko, naloba kiteke, Baluba bazonga. Baluba peut-être bazonga bien té. Parce que nayoki batangelinga article 30. Il y a la constitution. Et le but congolais, nous avons le droit à circuler. Circuler, mais on n'a pas la vie. Nous avons circulé au Tigimbushima et vite pour Nani. Nous avons circulé au Tigimbushima et vite pour Nani. Nous avons congolais. Nous avons circulé bandal. Nous avons boum. Nous avons zonga nandaguna. Nani awala la nazan. D'accord, il faut être un phaseur pour la Nazan. Tu es circuler. Tu es 145 territoires le Bénin. Tu as mandako bayaki na Kinshasa par accident. Mulungele. Bazonge pas na bango parce que babandi 145 territoires na ba intérieur. Ah on a Kinshasa kutuna na quantité. Mais bokende na Lualaba. Bantu baza bana balola be baza wote mozonga ngai naza mwana lolaba mena yakala ate bino boye par accident na moto parce que crise elekaki maka batu ya Mbuji-Mayi baye par accident parce que biba ekufaki eza bongo te nazo répéter bato bayoka ngai bino boye parce que babukaki miba bino boza baja ya miba chômage ekoti nde babandi koyena bamoto na bango tokende hanvu tokende na Kinshasa. Mais au moment où je vous parle, Charles Lokoto na baninga na ye ba réhabiliter miba bapesi pe mbongo ezoleka na télévision yo mutu wa miba balongoyaki yo na mosala te zonga na poste na yo bakende kozongisa yo. D'ailleurs je vous informe que Charles Lokoto recrute des agents. Oui. Namiba. Bato bazakuna. Abanda na bao bazakuna. Eri bino bokoyoka le boche ba moto na bino na avion. Ba moto na ba lobi ba yaka pekala. Moye bazonge zati. Ida best viva. Député oui. Naza na droit ko présenter yo. Yes kali kwa na ye azo regretter kwa na yo. Mais okobongisa mo chata ba locataire parce que yo so mesana kisha. Na Kinshasa. Yaka na présenter yo. Ida best viva. Viva. Tout celui qui était venu à Kinshasa par accident, vous devez rentrer chez vous. Rentrer chez vous. N'a pas ça le théâtre. Tout ça là bayake belé. Bayake bazola na kaluka ndako moko 10 personnes. Na tongo boba bimi bango nyonso bake ko siré. Tela batu bazo siré na bandai. Bana mike. Bana boy. C'est ce que moni ozo ekele na ma. Na kapela ye. Chaque jour na sombela ka bango ba sirage. Tu dois être à l'école. Il faut être dans l'école. Et puis l'école est gratuite. Si tout le monde l'école est gratuite. Si tu as un Big. Na jo janga big. Basami buki. Na jo janga sac. C'est ça qui ndokide. Kindoki. Non non tu problème. Non non tu problème. Yango bozo mona ko diriger mo weza facilité. Mboka za munene. Oyebike ngai muntu na bino, ngai leki na bino, grand frère na bino, ndeko na bino, combattant verti.
sinakanisaki nde nakendaka bandale naza na succès nakendaka barumbu nakendaka bombo kasavubu yaya Kinshasa eza monene nake sikoyo na Selembao Nord na se ya camping tala bandako na tina se nalobi tili kuna na se nakokitaka nga te soki bokokotenga soko vanda kuna yaya asalanga basi kuna oye napeso cintu yo moko kende kosekirite bato nayo na se wana eza ya bo eza solo po ngai soki nakiti tina se nakozonga ndenge baobloke yo kuna tuta pesi viva yaya sitokendeki na yo bazolakisa ngai kote ya mongo fula oyo nyonso Selembao nga nakoya na nga te yaya me nayebiki bakombata averti baza kuna soki oza kuna oye opesi nga liste yo ozwi biloko na yo okiti nango kuna eza marchandise na yo teke okende sikoyo $10 yo beti $10 okomi client napesi yo biloko pesa na bato ozwi ata misato ozwi ata misato me o mosusu pesa bato eza bongo te boye eyokani qui travaille mange à l'hôtel, mange à l'hôtel. Travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ma pension 30 pagnes. Tu gagnes 5. La boule a fait 7, tu gagnes 3. Et tu as pris ça. Tikende na bandalo mona bandalo c'est Paris telangu. Bandalo c'est Paris kende na 20h o mona mulungu ya batono na bazo pelita moto bazo tumba mena butu balala kalibanda tala vie moko bolipo munene alala libanda na baluko na bonjour papa azolo ka place ko fute ngape mwana tala papa mwana tala munene epana bango na bango Mes chers amis, mes chers frères, Augustin Kabouya à Kinshasa, à Haute-Espagne, le premier secrétaire na Afrique Mobimba, Oya Koutani na premier ministre d'Espagne, c'est Augustin Kabouya qui m'a fait Maboko. Le premier ministre d'Espagne, on va bamba. Au moment où je vous parle, le 22 août, arrivé à Xi Jinping à Kinshasa. Après inauguré biloko les enfants, c'est à Palais du Peuple. Centre culturel. Le 28 août. Abi magabamba pambate. Na le pour la fatigue, négocieta. Les répliquer les maboko. Yaya. Le président du Parlement debout. Président Nabiso à Chine, au moins limité. À la Chine, l'objet à 14 heures, président Chine. Mobilisation na Chine à consacré arrivé à Xi Jinping à Kinshasa. Jinping, il y a un mot dans l'entraînement pour aller à Congolais. Abi Magapamba Pambate. Alors, pour Félix Nagotier. Merci Xi Jinping. L'arrivée de Xi Jinping le 28. Ils sont chinois. Et ça m'a cambié parce que le Chine a comme première puissance au monde de l'économie. Voilà. Faites-vous Chine, Maboko. Gagnant. Inauguration, maman Emo, le 15 décembre. Maman le 15 décembre. Zand pe kalamingite. OK. Ndeko langai. Au moment où je vous parle, on a cité Awa. Mais na yebisi bino, tozala ozake, tozala kosepela. Tokengela mboka. Topesa batu ba sanction. Voilà. Oh basalaki mabe. En commençant par le député provincial. Voilà. Oyo bazana poche Ngobi. Yangobila. Tous. Na lobi boy. Ba député provincial bazana poche Yangobila. Parce que Kinshasa eza sanité bango bazolo ba Kinshasa eza propre. D'accord. Boyebi ba komo na bango nyonso. Azala ya IDPS. Azala na ndeli biso sanctionner ba. Au moins il polo na ye chango loko. Soit zwango kangati butoti yao.
Mais souvent, on y a Gilles Mounier. Oh, il y a Bissot. Sanctionné par. Il a pas de viva. Viva. N'a pas ça théâtre. Yo c'est ça tête. On a parlé du peuple Tokotika Papa Mbo. Na Samuel Tanda. Allez. Samuel Tanda na Papa Mboso, basé na vision chef de l'État. Très bien. Ceux qui va député Moussuna Tangi Binote. Oh Rémi Massamba na Ogende na wa. Ogende Dubai. Rémi Massamba na Ogende na wa. Oh Tibala Balaza parce que ça mwana changu. Yo mwana changu me baziwe yo batio na poche ya Tinamutu. Na selilo somba kiti. Metela maman Samba Kalambai. Samba Kalambai. Aïe lelo pas même 2 ans. Mais sombeli biso permanence na Wuleri. On na Wuleri na station wa. Permanence ça wa. Petero Samba Kalambai. Ministre aso ya solo aoleka. Ba ministre nyonso bozolinga na tanga bino kotanga bino te. Mais na bandi kotanga ba ministre oyo na liaki na bango na melaki na bango. Voilà. Tanga ba ministre wa ko Tanga bango te baba. Nani ya Kilondo Mboyo akotikala. Amen. On ne change pas l'équipe qui gagne. Aménagement territorial ya Kilondo Mboyo akotika. Tikali déjà pointé. Côté Mbanda ya Mbanda kana côté Équateur. Aménagement. Nani Kamere akotika. Wakadi nini? Akotika la pona nini Mboyo kangali ko mirimirete. Akotika la. Géopolitique. Kamere azo pesé na Est Mobimba. Akotika. Akotika la. Et puis, akotika la pepa pour azo pesé na nani. Moi si na ye Amida Chati. Asali bilangebe. Ebele. Bilango na manyoko ba pondu biloko sikoyo mubale na ye. Azo sengele mbongo indirectement. Alobi ministère de finance. Timisa mbongo to pesa na bato balona kibila. Azo mayele. Naye. Est-ce qu'il Ayibi te. Vol intellectuel. Intellectuel. Azo sengela mwasi na. Kamera za mayele maka. Akotika. Maman Nana Manoni na Kiumba. Ministre près le président de la République na bandu ndokotika. Il y a sali ba forage belé na bandu. Apesi ba moto, apesi ba milen, bazo benga. Faut pas zaïba. Kingo moi. Oya yambaki chef de l'État na Brazzaville. Papa, merci. Petit bango kindi. Kindi. Yaya, soko yo yebite makambu chef de l'État salaki na Brazzaville. Et frapper Moutunions, échanger pardonner dans le monde mobile. Alors, Bino, nous avons du pouvoir, nous avons Afrique, tous sangana, tous dans la dépêche de mer, mais les hypocrites, ils sont pas Jida oyanga nozi natangi mutu natangi nanga muna mai mami watama tati watama tala tukeli sikoyo batu wasi babeteki maboko ya bandi kobeta na kuzi yaso conscience bon nalingi na chite na ngai. Merci beaucoup Antoinette Samba Kalambai. Oh, tangwele biso permanence. Bino depuis bokote botonga permanence. Kiti kutu bosombate. Yaya, tope sa chance na Augustin Kabuya Chingoma. Yenda yebi biso. Lelo so bateli biso diaspora. Akobengi sa ba diaspora. Bango na bazaki na oya. Zero. Bamikimeli bango mo. Siko babandi ko recruter. Tuki na yoga place sana na oya na bengi yo. Na oya kuna ata ozala ka cleaner. Baba pangu sana vite. Chip. Ebelo muna kaona na cité. Je suis la présence. Apangu sakande va vite. Je suis la présence. Jardinier. Nga muntu na mona ka bango. Jour mutu na moni muntu mutu amatina ka moto zo kata matiti. Na bibonjo chef. Na banda lo kosa banda lo kosa. Tika bakola ko yoke pa mama. Ida basi viva.
zala maye Mayele. benga mutu nyonso chef po mwone atambole na type présence akata kamati Matiti. Maman moko boye jour mususu Jésus de la présidence na pena le bina linga ye na tombele sauce Jésus de la présidence jour na koti na kende ti na pavillon oya mama na koti ya zo sokola basani Lumbe. Ah, koya. Yabise mama tika bakuba trafic d'un pays. Yelo na koti on a kofunda epa ba itopal. Yo ozo sokola basani me webi sanga oza chef na ngai. Ozo sokola basa. Siko ngai président cellulaire ya IDPS. Na banda kubenga o chef. Ozo musukuli basa. Lumbe. Oye, koya.